train banini voilà gentamicine namela mwa bakisi ya nakala bakombo ekimi au fait pirito oyo eza antibiotique oyo ezoboma bainfection ya ndenge na ndenge, entre autres varicocèle oyo bato baomelela yango bacure ya 6 mois azwi solution nango te, mais na pirito ameli asali examen aye na résultat. Je crois que l'autre fois otielaki bango témoignage na résultat ya mutu oyo azalaki na varicocèle pendant longtemps et ntango asaleli pirito résultat ezongi normal, azali sous na problème ya infection te. Ba maladie sexuellement transmissible natangi sida te, mais ba infection oyo ya makasi peut-être na bakisi ya munganga ozwi solution te, soko meli osilisi ezongi pirito azo combattre yango. Naza na pirito A na pirito B, ezo dépendre na résultat oyo kouta nango na hôpital, na koyeba niveau nini infection na ezali yango nde ko déterminer nga soki napesa o pirito A to napesa o pirito B, parce que pirito B azali sous makasi koleka pirito A. Pirito A azo combattre ba infection urinaire, ba infection oyo ezalaka ke ozo suba ozoyoka bapicotement na partie intime na yo, ozoyoka chaleur masuba no ekomi moto makasi, ozomona coloration ya masuba na yo ekomi makasi, et puis odeur nango eye lisusu. Nouvelle tendance est faite, votre radio. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comment dans la sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ya ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolala. Tozali bongo na commune ya Ngalima, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le Biko Nabino et Sengo Nabiso. Vérité et réalité, votre magazine, mesdames et messieurs amoureux de la culture d'excellence, bienvenue à ce tout nouveau numéro de ce grand magazine qui vous informe, qui vous forme, en même temps qui vous propose un divertissement qui est très très modéré. Bienvenue, allez vous abonner sur nos deux chaînes respectives. Vous avez une nouvelle tendance télévision et Alain Délé officiel TV. Donc c'est par là où vous pouvez nous suivre sans problème, 5 sur 5. Abonnez-vous massivement, faites le maximum de partage afin que vous ne puissiez pas rater tout ce que nous aurons posté comme vidéo, bien sûr. Alors nous allons prendre le tout premier élément de ces grands magazines. Si nous parlons le même langage que Gédéon Loy qui a la prise de vue et Jordan Panzuki à la réalisation, nous allons prendre le tout premier élément. Il s'agit de la fondation Ndélé au cœur de la nation, ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur qui est dirigé par Maman Marie M5 ainsi que votre humble serviteur Alain Délé. À travers cette grande opération, Tanguy Samon Amour qui est là, si Foutela Orphelin Mongo Minerval, soutenir 2 minutes afin que se retrouver plein la vie et le Dieu des orphelins se souviendra de vous et il va vous bénir. Nous allons prendre ces images et on se retrouve tout juste après. Suivons. Nga na banda kofanda na Kimbwala na avenue source numéro 3 na quartier Kimbwala na commune na Mongafula. Mama na ngai kombo na mama Anto ye pe place akenda na ebate sikoyo na banda kofanda na maleki na ngai nde mama leki na ngai abenga ngai ndoki ke ngai nde na boma yaya na bango akufa ayebisi ngai amemi nga na église bayebisi eke ngai nde naza ndoki nga nde na boma yaya na bango abengana nga na ndako nde abengana ngai na ndako lobi nde tokutana ye na papa Glodi mwana na ye
tobande koleka nga na moninga na nga na nino na kamunganga tobande koleka sikoyo mwana pa Glodi alobi papa solola nano na bana o mibale ayebi nga nalala na balabala amema ngai azwa biso ayebisi papa bango papa ndeti bozalaka na orphelina moko boye mema bango mibale kuna nde abengai biso atuni biso bolala na balabala wi tondimi toza na orphelina na biso tozoluka bana nde amemaki biso lobi nosenga merci na Globel nosenga merci na papa Lendele nzambe apambola ye abakisele ya mingi nzambe apesa ye longue vie asunga biso tokoma otanga abongisa vie na biso tokoma otanga nga nasuka na 3e primaire na posa basunga ngai nazonga na classe nazonga otanga kombo na ngai John ngai papa na ngai abotanga kufa depuis ki bo bébé mama msoko ta mabala pamba nasengi merci tabandaki koleka ana kamana nga komona Axel ale nga lobi tia akobo lobi to bozo biso kasi tokende te petit awa na expliquer bango papa na nga kufa mama msoko ta mabala deuxième basunga ngai nazonga classe nayokola mpe kokoma nde nayebi kotanga te nayokola kokoma nabandaki nayokola kokoma mpe nakoma mpe un jour vie nakoma mutu mpe na kati ya bato yango nde babengana ngai. Le plaisir est le nôtre d'avoir sur ce plateau, comme vous le savez, nous venons de suivre ces images. Nous avons sur ce plateau Maman Cathy, qui est naturothérapeute, une femme intelligente, battante, forte, comme j'ai toujours dit. Alors, elle est avec nous sur ce plateau. Avec elle, on va toucher plusieurs points en ce qui concerne la santé. Comme on a toujours dit que la santé n'a pas de prix, d'où c'est la priorité. Nous avons intérêt à bien prendre soin de nous-mêmes afin que nous puissions tenir longtemps et que nous puissions encore vivre le plus longtemps possible. Maman Cathy Munga est notre invitée. Maman Cathy, bonjour et bienvenue. Bonjour Papa Landele. Ça va? Oui, Dieu fait grâce et tout va bien. Super, très content de partager le même plateau avec vous. Et je crois qu'on va toucher plusieurs points, comme je vous ai dit. Merci beaucoup, comme je vous ai dit. Nous avons notre invité, certainement Maman Cathy, tu m'as un peu coutugé. Maman Cathy, déjà, tu m'as un peu causé parce qu'il y a une confusion. Oui. En parlant de naturothérapeute, bandeko, mingi comme côté confusion. C'est-à-dire, on dirait baza batumoko oyo, baza ko bebisa nzoto ya batu. À travers ba plante, oui, on va tous traiter batu na nzela ba plante. C'est comme si on lui dit que non, baza na problème à dosage et puis ba plante na bango. Place où tu as toujours battu, bah comme tout ça, le monde a vu que la pelouse, bah kati, bah qu'on tient la vie, mais non, ce qui va la pelouse, c'est bah qu'on banda au bon mabatou. Les alibas plantes, c'est le lobby qui est peut-être le problème à dosage et cause là pour ceux qui n'ont pas bien maîtrisé les choses, mais sinon, bazali bah au bazali kobi qui sabokono et belé d'ailleurs au minde l'épée, bah au kobi qui s'atte. Alors toi mais quand on à côté wana, pour ceux qui pensent que bah qui s'y a beaucoup connaît beaucoup ça la boye, ils allaient déconseiller, au qui qu'on Oui, Papa Alain, par rapport à Ndengo Lobi, Moutuna est vraiment très capital. Kolobake, la plante naturelle, ils ont ma baie, ils ont baby sabanjo to batou. Moi, je dirais que c'est faux. À moins que au coûte un imposteur. Si on coûte un imposteur, c'est normal. À Ebinae, le côté, il fait n'importe quoi juste pour te soutirer de l'argent. Mais en ce qui me concerne, pour les produits Oyo, ils ont meilleur, efficace. Pour un être humain, ils ont un produit naturel. Parce que nous avons tous été tirés de la poussière. La plante tozolia et outil na mabele. Ngai composition nga au départ et outil na mabele. Donc to outil sika moko. Et cause la incompatibilité te. À moins que mutuana ayeba te, ayeba formule te, azana dosage te. Là, on peut comprendre que et koki cause la néfaste na santé à mutu. De la même manière, on est un produit moderne, un produit moussoussou. Malgré les obis qui sortent, ils ont stabilisé en attention.
les oboma ba foie les otobola ba poumon ba produit wana eza encore plus dangereux et toxique na nzoto ya mutu parce que esangani na ba produits chimiques. Or nzoto na biso eza na besoin ya ba produits chimiques pour être en bonne santé. Ok, merci beaucoup. Mais en parlant, il y a des plantes que vous allez utiliser pour enfin trouver solution à problème. Plusieurs bokono, ils allaient à batu. Ah, tolingi tozonga moi muke na toujours sur base il y a des plantes. Oui. Pour ceux qui pensent que nabino na mindele ba produit nabino ezali ko créer des problèmes à la langue. C'est-à-dire que pour tout à l'heure yo to le baké d'ailleurs mindele bango kutu bazali juste ko calmer. Oui. Bazo pesa to bazo zali ko soigner maladie X mais ba créer les maladies Y comme voilà. Oyo ekoki ko ça plus dangereux lobby peut-être plus dangereuse que lobby que oyo ba oti ko traiter si ko. Oui. Différence les ali nini entre bino na bango parce que oti wa koloba kino pona bango ya bango kutu ezali ko même ça nzoto sous koleka oya bino. C'est que oya bino tango zali ko traiter maladie ça dit bino vous avez bien défini. Oui. O malade ceux qui besoin traiter maladie X et ça t'es pour ébota sous maladie msous. Non, par contre, biso ceux qui ont traité maladie X et ceux qui ont maladie ça prend encore d'autres maladies. Na koki opesa exemple net il y a Tetanga. Tetanga azo soigner tension na diabète. Mais en dehors il y a tension na diabète, azo stabiliser, azo purifier ba rein, azo faciliter circulation sanguine, azo nettoyer ba nerf optique, azo temporiser azo ça la fluidité à sang, azo créer barrière, azo renforcer système immunitaire et puis azo renouveler ba cellules. Yebi sanga na kisi nini oyo yebi ya mundele en dehors ya maladie nango wana ezo soigner et puis ezo zwa biloko mosusu en charge. Namoni nanga. Mais wana ozana na raison nous allons kolobela awa. Alors, je crois, comme je vous ai dit au début, mesdames et messieurs, ce qui est important, ezali toye bako consommer ba congolais, mais pas tout congolais. Oui. Parce qu'il y a certains Congolais qui ont imposté un peu na kati ya domaine abino. Et belé d'ailleurs, ça dit muto abimi kaka wapi place à outi des oe banate ngane naza boye et surtout sur na moyen na ye à l'équipe espace médiatique à zu penza temps au moni pena asali pe kombo. Bon. Mais ba o penza bazali pena dans le vrai. O ba na maîtrise ya domaine, baza pena connu parce que faute de moyens. Moyens les canaux émission boye ezate parce qu'il faut futa au moni atikelenka azotala baninga ne balekaka. Tozozonga na kati ya bakisi ozali tozali komela. Par exemple la bande ko basi. Est-ce que ceux qui motazo mela a utilisé bakisi na bino o ya komela? Par exemple, ekoki ko créer les problèmes parce que balobi ba organe ya moi c'est ndenge mo za moi un peu compliqué. Oui. Avant ko kotsa eloko sengeli ko landela mo mami parce que ekoki pe soit e boucher eloko boye et comme ko compliqué azam so na problème ya kozwa mokumba to créer le kamsusu na kati ya nzoto. Est-ce que ça déconseillé té? En fait, je crois que nga kutunde na ozo ba retour makasi par rapport ya mutu oyo azako se soigner na hôpital moderne parce que azana un problème soit il y a trompe bouchée, soit il y a ba hormones ezate. Asali traitement il y a 6 mois. Azongi contrôle ni trompe eza bouchée, eza débouché, ni hormone eboti. 6 mois. Nenga na pesi et traitement il y a 3 mois na trompe c'est débouché na hormone et mati en pourcentage donc eza babilo komoko ya ko démontrer pièce contre pièce. C'est pas que nazo boma médecine moderne non. Samedi awa ezalaki jeudi ba défense ezalaki na kena ko assister na défense ya camarade mon collègue qui na a défendre qui na complice asali médecine. Nenga asisi wana asisi kwa kendo banda musala kende ko pratiquer mais yebisa ngai à lobby discours na bien atangi makamne bien question ba poser ça n'avait rien à voir na makamno sa komaki batunye kaka apesa ba partie ya tensiomètre bazo ba kotisi biso ba tie nanywa ba tie à lobby oyo ba tiara awa eza ba écouteur. Jiri a bandeli abi pardon abi o eza écouteur o ba koti sakawa eza Caracas médecin o azobima lobi po ya otuba batutonga
ayebi un danger permanent pour la voilà yebisanga sikoyo médecin ya boye okutani na ye obika to kokufa c'est un danger neni ne loko yo osalela tous les jours pour nga mona cet hôpital la première des choses au mati pesé après bazu yo tension après bazu yo température siko soki yo yebi nanu biloko ya première nécessité te ba malade wana mususu wana osana ngonde pour dire que ba imposteur bazaka kana na traditionnel te na moderne bazali ba oyo ba boma l'air akendara na mais il n'apprend rien azana en attente pendant que baninga bazana cours yazo melané peut-être na buvette moko quoi c'est normal abima na ben perfection mais to yembi alongi na e abimi tanga okena mikanda na epoa ke okotisa na hôpital moko songolo ba otala na mikanda avant ba ya koyeba ki ayebite docteur docteur ko oyebi biso pe na ba quartier ndeto semisa docteur donc moi j'ai dit ezaka kalikambu ya conscience omoni ba serment oyo to pretaka ezala penda serment oyo conscience na yo eyebi ke eloko oyo na oloba yango nde na kosala eloko nazoloba yango nde na kosala nga na bombaka te nayaka awa toujours soki ndeko ayebisinga mama nazoyoka maladi boye nazalaka sincère et puis direct nabi te papa wana nga nasalaka yango te papa wana nayebi yango te parce que nalingi na tripoter na nzoto ya mutu te nalingi conscience nanga ezala tranquille nazala te ke papa na après une semaine ayeke mpa nanga kufi c'est que nga muna bomi ye parce que eloko oyo nasali nayebi yango te ozwi plante ozomaîtrise te opesi mutu de la même manière bakisi tozosomba tozomona ofungoli capsule boye eza na base te na kati sikoyo oyebisanga so omeli capsule abongo na kati na oyeki osala nini donc de part et d'autre il faut tobongisa tozala vraiment personne et personnage te oza na oyo yango te mais na personnage na okoma docteur na personnage na okoma traduit praticien te zala eloko oyo ozali po osunga population mutu nyonso aza na possibilité ya kodétecter te ke oyo aza vrai oyo aza faux yango moninga biloko na nga okoki kotala traduit praticien mingi na ba oyo ya kala na ba oyo ya lelo en tout cas au ressentir différence na ba produit na nga la plupart ya ba traduit praticien tokendaka tozwi mulangi batieli oyo mulangi moko boye melango ntongo pokwa oyebi composition nango te oyebi eloko nini batie na kati te oyebi ingrédient nini basaleli te mais omonaka biloko na nga nyonso eza na étiquette eza na ingrédient eza na détail parce que nalingi nasala différence nalingi na moderniser nalongola bato équivoque wana ke bakisi ya bokoko eza na dosage te nalingi yango te c'est un défi pour moi de jour au jour mpona koaméliorer ata soki bafaux bazali nga bakontenga parmi le vrai. Félicitations pour cette belle initiative. Certainement bandeko bolanda biso ba continuer on peut sa confiance comme je vous ai toujours dit. Moi, je ne prime que la culture d'excellence. Tout ce qui est dans l'excellence, moi, c'est mon domaine. Ça, j'embrasse. Raison pour laquelle, d'ailleurs, tout ce que je vous apporte, je fais un effort à ce que ils aient la même qualité. Ils aient la même bateau, ils aient la même bateau à Malonga. Rien que par l'exposé, tu sens qu'on a affaire à une personne qui a réfléchi. Déjà, je n'ai rien à dire parce que Bozo a déjà que maman a moi, si mais vous sentez que bagage est allé, culture est allé. Ah, nous avons plusieurs produits d'ailleurs, donc très bien présentés à Tomoni, à Pirito. Ok. Parce que à la fin, on va annexer un peu les images, des témoignages et tout. Alors, nous parlons quand même du Pirito. Aujourd'hui, exposons sur le Pirito. Pirito ezali nini. Pour la bandeko barota la biso. Pirito ezali antibiotique. Antibiotique, na moderne ezalaka ba clamoxyl, combatrin, nini, voilà. Gentamicine. Mais là, moi, je suis à la au fait, Pirito oyo eza antibiotique. Antibiotique oyo ezo boma ba infection ndenge na ndenge. Entre autres, varicocèle. Varicocèle oyo bato ba omelela ngo ba cure ya 6 mois. Azui solution nango te. Mais na Pirito, Amélie, a sali examen, a un résultat. Je crois que l'autre fois, au Tchelaki Bango, témoignage na résultat ya mutu oyo, azaki na varicocèle pendant longtemps, et tant a saleli Pirito, résultat zongi normal, azaki sous un problème ya infection te. Ba maladie sexuellement transmissible, na tangi sida te.
batangi sida te mais bainfection oyo ya makasi peut-être na bakisi ya munganga ozwi solution te soki omeli osilisi ezongi soki omeli osilisi ezongi pirito azocombattre yango naza na pirito A na pirito B ezodépendre na résultat oyo okouta nango na hôpital nakoyeba niveau nini infection na oyo ezali yango nde kodétermine nga soki napesa o pirito A to napesa o pirito B parce que pirito B aza lisusu makasi koleka pirito A pirito A azocombattre bainfection urinaire bainfection oyo ezalaka ke ozosuba ozoyoka bapicotement na partie intime na yo ozoyoka chaleur masuba no ekomi moto makasi ozomona coloration ya masuba na yo ekomi makasi et puis odeur nango eye lisusu soki okimi mbango pendant les rapports ozoyoka crampe wana et puis soki ozosuba ntango osilisi mokosa ebandi osala yo soki owumeli nango ebimisi yo bambuma autour ya bapartie intime na yo epa bana basi ezalaka lokola moto aziki na fer omoni so oziki na fer nde poso elongwaka esalaka bana basi autour dirait aziki na fer ezali baprésence ya bainfection urinaire babiloko ezosala yo baexema bamapalata babouton pambapamba to babibon wana pirito A nde combataka biloko wana. Ok, pirito A ndezali ko combattre. Oui. Traitement nango ezali à combien de temps? Durée à combien de temps? Normalement, durée nango ezalaka il y a 12 jours. Ozomela pirito la moitié na tongo, la moitié na poko. Donc bouteille oyo okabola yango. Okaboli yango en deux. Ok. Wana soki infection ezali accentué te. Ozomela yango moko na tongo, demi na tongo, demi na poko. Or soki infection no eza makasi. Moi omela demi ezate omela bouteille moko na tongo, bouteille moko na poko ekosala cure il y a 6 jours. Et puis ceux qui ont vraiment infection à makasi, au lieu de 12 bouteilles, au lieu 24 bouteilles, pour la cure il y a 12 jours. Ceux qui ont makasi, les 12 là suffit pour 12 jours. Ok, super. C'est de cette manière que nous allons utiliser ça. Oui. Sinon, les interdits. Pendant les traitements. Oui. Ils en avaient interdit? Si, interdit ezali. Interdit ezali parce que tango ozome masanga epekisami nango tokoki omela pirito ozomela masanga mais naboyaka basangisa ngo na masanga polani masanga aza koatténuer efficacité ya kisi barésultat oyo ifale omona dans 2 jours okoki omona ngo dans 4 jours. Or soko omélange na ote plus tu prends plus tu vois il y a de l'amélioration jusqu'à ce que aussi ça cure ozomona benga que tu vas de progrès en progrès mais soko ozomela ngo na masanga tu ralentis son efficacité. Tu ralentis la réaction positive du produit. Mais tout le reste, c'est bon. Ok, super, ça c'est bien. Là, nous avons parlé du pirito, ils allaient antibiotiques. Oui. En dehors, il y a pirito, bon, c'est Tétanga, notre ami qui nous accompagne tout le temps. Il y a Zangakate. Déjà, Théongamon a ça à exposer. C'est-à-dire que ça nous empêche à faire rien en fait. Au contraire, ça nous accompagne. Les activités et belé tout ça là dans zoto. Au bisomoto ignoraka mais avec c'était moi j'ai expérimenté. Yon na parti à té, yondo lo bango po yoza déjà témoin ya té. Yo lo bango po bango ba yebi place outil risque ni ozwa ba sensibilité ni koma kinango et té et bakisi ni. Bango ba yo. Déjà j'ai toujours dit c'était nous aide. J'ai été empoisonné. Mais après mon empoisonnement, bien qu'il y ait un traitement, mais conseil c'était difficile, là, ça l'a même sous 2 mois, dans Bélaté. Donc, ça veut dire que moindre fois, parce que grippe et il faut zoa. Donc, ça veut dire que tu sens que vous êtes exposé. Mais du moins, depuis que tu es comme ami, ça veut dire que je partage mon temps avec CT. Du coup, on a bella pas pour m'assister. Donc, même quand bella fièvre, et yakate. Oh mon de tête, à tabatunion soit belle et moi, je suis en forme. Et puis, il y a déjà, il y a même Batoubi sur tout ça, là, il arrive un moment où vous sentez, vous êtes stressé, vous sentez que non, au travail, vous êtes saturé. Mais une fois milité, tu sens déjà que le stress. Oui. Et le sommeil, tu sens que tu passes dans le doux sommeil, au couteau maté, au lali tranquillement, sans mal de tête. Aux zones, senti que ça te rajeunit en fait. Voilà. Aux zones, cellules, senti que vous êtes en forme. Donc déjà, il n'y a pas mieux que ça, comme j'ai toujours dit. Il y a biso
ami na biso tout le temps déjà. C'est-à-dire que te o peso senga nango pété pour melango o te aux alaka maladie. C'est-à-dire obela te te o sala yango vie na yo. Olomela rabatia mindele oyo qui nous apporte rien d'ailleurs. C'est ça. Ezaka bilo moza toxique dans autres place ba sala yango to éviter mais déjà ce que ozwika oyo komisi yango ti okolia opena lipa. Oui. Donc ça t'accompagne en fait. Ils ont interdit mon côté. Mais là na yo, ozana musala, mais là tas moko, ozana ndako, mais là na yo. Donc comme ça on le colle à maille, neto mais la maille et ça nous aide. Déjà ils ont renforcé ba cellule. Ils ont ça là que yo mutu ozala toujours en forme. Oui. Alors donc consommons c'était sans modération et surtout pour na bande tout ozana on a besoin déjà topé Sabino comment faire pour au côté en contact nabiso. Oui. Nous avons aussi un témoignage il y a Mwamba Papa déjà toujours expérimenté. On a expérimenté à côté. L'étiquette donc on pamba mais il pas à la étiquette voilà. Alingi ndete muto akomemela ayeba ezanini. Mais ils appellent qu'à risque pour le coup ils appellent solo mwamba boy mutako do d'après mwanda mais ma résultat ndé yena yeba. Alors il faut ala bien ko iba eloko mutu te pour yo ibelo so iba kate tala mwamba oyo ça mwamba otolia kate mais du moins et puis ça soit elengi dans vie de couple donc papa zonga mutu zala bien et eloko za malamu na ba kisio il y a pas d'inconvénient ezate lokola biloko ba mela mela o mutu rouge o mutu bleu o mutu jaune. C'est ça. Au Méliki ici, au senti banner comme tendu. Et l'eau activité au ça les activités moi est mais et l'ongo lieu est seng. Mouté comme bêta. Moi un peu ça peut mère qui na trikaki et ça on a baby boy rien. Le écoufé lieu kaka. Donc tout à la naturelle. Et je pense que va toi faire belé dans katia mambo. Azaki une action motema nezo qui est bon et lâché. Ah oui. Donc nous devons faire très attention. Tous les locaux qui ils ont protégé biso au isa 100% congolais. Au les locaux ils ont un problème té inconvénient et aussi et renforcer le sous système opté sur les adja kokufa. Au tikali ils ont bikisa le sous. Vous avez na moi beaucoup non. Alors, tous à vraiment ébélé à consommer au papa. Hein? Papa, c'est tout poro, toi ça la misala makasi au déjà match comment à Kenasu tu as 90 minutes 30 minutes à karaté. Donc comment nous remplaçant et puis c'est quoi yo remplaçant on a posé à kosomba yo zati. Hein? Donc ça là vraiment zonga mumbamba zonga bien. Ici et zala malamu ici voir clair. OK. Voir clair déjà yango. C'est pour tous ceux qui ont le problème de la vue. Voilà. Donc vision déjà. Vision non est flou. Miso ezotanga mai. Soko tcheka maquillage miso comme ko couler. Babeti yote miso comme tanga mai. Moi ikutu boye okokate po e obeti saona mutu. Lumière ya téléphone non omona kiti sa luminosité nyonso. Téléphone comme mo lili parce que moi talango na lumière nango ezate. Ezosala pasi mutu ezosala pasi ozoka mutu ezobetela oba awa eza tension oculaire donc voir clair o ekosungao bato bayokaka ba vertige vision floue association à voir clair na tetanga ozongi mutu. Voilà, merci beaucoup déjà je crois oyo boti koyoka qu'est-ce qu'on va faire Maman Kati pour ceux qui ont besoin kozala en contact pour na kozala no biloko bako sala na ndenge nini. En tout cas, le moyen sont simples. Numéro de contact nanga ezali 00243 82 20 012 nasuka. Bandeko bazana besoin ya kobenga nga par WhatsApp. Lelo na lobi bo eskize nga po téléphone ekangami yango moko esepeli te esala. Donc na reçoit téléphone je crois dans les après-midi bokanga na motema le même numéro ya 00243 82 20 012 bobenganga botikelanga ba voice na bino botikelanga ba message soki na komi disponible na ko réagir. Adresse YouTube nanga ezali CM la nation puissante. Bo s'abonner massivement, bo liker, bo partager. Babilo mususu papa ndela tuni awate bo zwa ba réponse kuna. Alors pour ne rien rater, abonnez-vous à ma chaîne CM la nation puissante. Nazali ko consulter na deux adresses. Nangaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe numéro 99. Référence carrière Carrie Grèce. Na Yamarakuna de 6h
à 9h30. Deuxième adresse nanga nazana commune ya Kalam, quartier Matonge, avenue Ikelemba, numéro A9. Kuna na yambaka de 12h à 14h30. Consultation 15 000 francs congolais. Ok. Merci beaucoup. Alors, il y a certaines questions qu'on n'a pas posées avant de passer aussi à... Parce que juste après ça, tu as mis un témoignage. Oui. Alors, nous laissons le temps à Maman Cathy qui pourra nous expliquer certaines choses. De tout n'a quitté. Oui. Alors, Zala attentif, yo osa na difficulté, osa na problème. La solution est ok kobimape awa. Alors, oui. Ne rate rien. Et ceux qui ont montré qu'il y a certaines questions de tout unité et que yo osa na question, juste dans le numéro, ils allaient afficher Maman Cathy, ils allaient awa. Au côté en contact, tu poseras toutes les questions et elle sera disponible. Il y a qu'à répondre. Yo. Merci beaucoup, Maman Cathy, vous avez la parole. Merci, Papa Alandi. Oui, Bandeko Balandi, bino mutubozuli baku ya ko landa biso nangonga oyo. Na pesi bino mbote mingi bisika bozali. Pona ba oyo bako découvrir nga pour la première fois. Kombo nangai Maman Cathy Munga. Nazali naturothérapeute. Naza ko soigner au moyen de plantes naturelles. Na soigner ka ba maladie nyonso te. Ba maladie oyo nga nazo soigner na maison chez Cathy. Ezali infection urinaire, courbature, maux de ventre, maux de tête, yo oso souffrir na tension, oso souffrir na hémorroïde, éjaculation précoce, impuissance sexuelle, faiblesse sexuelle, yaka na maison chez Cathy, solution pour na yo ezali. Bandeko bazo souffrir na tension, na diabète, na glaucome, qui si ezali na maison chez Cathy. Nazo sunga bandeko bazo souffrir na rhumatisme, hernie discale, goutte qui si na maison chez Cathy ezali, ko hésiter te ko benganga na 00243 82 20 012 na suka. Benganga tuna mutuna na yo, tindelanga message et puis bandeko yo baza na problème ya kobota. Mama yo règle katana. Yo ba hormone esila. Ba ovaire ezalaka lisusu te, matrice ekoma malili, trompe ekoma bouché, benga Maman Cathy, naza na solution mpona yo. Bino bandeko mibali o bozali ba oligospermie, ozali azospermie, oza kokoka ko éjaculer te, oza na mama na moment éjaculation obimisi mupepe, eloko moko ebimi te, yaka na maison chez Cathy. Bandeko nanga o bazo souffrir na prostate, ozali na butu olalaka te, ozolamuka de 5 à 6 fois la nuit, et puis tant okende kosuba otelemi lokolo ozozela transport 15-20 minutes pour masuba bima, et puis masuba ngo ezobima mingi te, ezobima ya mikie tango ozonga kolala à peine otie mutu na mbeto otelemi lisusu oke kosuba. Yaka na maison chez Cathy, tozali na kiso ezosunga yo, pour glande prostatine na yo et diminuer, et puis et déboucher masuba oyo ekomi kobima na bagoutte. Ndeko nanga yo ozo souffrir na hémorroïde, mukongo pasi banda ebanda yo esilaka te, makolo ekoma kobimisa chaleur na plante de pied, okoma koyoka chaleur na mukongo, okoma koyoka mukongo ba crampe, okoma na difficulté ya kosala sel, soko oke kosala sel ozoyoka lokola ozobimisa œuvre d'art, ozosala toilette makila ezobima, ozosala toilette ekomi bazei, ekomi lokola batofina, libumu ezoswa yo pamba, okomi na ballonnement, okomi na ba nausée, okomi kosala ba gaz pamba, okomi na ba faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, et puis ekomi kokondisa bâton de Moïse. Bâton de Moïse azalaka 20 cm, akoma na 15. Bâton de Moïse azalaka na 4 cm d'épaisseur, à comme on a des demi, et ali ba symptômes ya hémorroïde, ko hésiter te, benganga na 00243 82 20 012 na suka. Naza na commune ya Ngaliema, na quartier Kisuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Carré Grèce. Deuxième bureau nanga, na Maïndombe na yambaka de 6h à 9h30. Deuxième bureau nanga ezali na commune ya Kalam, na quartier Matonge, avenue Ikelemba, numéro A9. Kuna na yambaka de 12h à 14h30. Consultation 15 000 francs congolais. Bandeko o bozali komitungisa. Maman Cathy se ba bengi ayambaka te. Aza difficile ya kozwa na téléphone. Eza parce que nazo sala misala ebele.
tant mosusu ozobenga nga naza na émission moyen nayamba eza te tant mosusu ozobenga nga naza na cours parce que natangaka mosala oyo il faut kofungola boyebi à chaque fois il faut kozongaka na source nakendaka na centre El Shaddai epai ya papa Colin Zolantima et puis na formateur nanga papa Mangalibi. En tout cas, kuna nde place na se ressourçaka. Ba formule ezalaka erate na zonga kuna papa Mangalibi tala o esimbite. Papa Colin na mekaki oyo na moni epesi retourte na sala ngondengeni. Donc naza na besoin ya ko kobakisa boyebi pona nazala en mesure ya kopesa o ba réponse exacte. Yango na sengaka avant consulter nga kende na hôpital moderne basala o ba examen approprié yelanga ba résultat et par rapport à ba résultat na consultation otoko sala yango nde ko edenga pona kisi o na kopesa yo tant mususu robenga nga naza na église parce que naza servante de l'Éternel na sala kana modération na intercession et puis na lecture biblique yango na sengaka soko zwinga te ko betisa malibakute salelanga voice yebisanga préoccupation na voice tant nga na kosilisa na kozonga pona pesa o ba détail na oyo ezotungisa yo et puis nazobeta sete nga nazanga ngate nazo soigner yo en fonction ya maloba oyo zobete ozoyebisanga alors je souhaiterais aux à la véridique yebisanga polele parce que naza magicienne te soko lobite nga na deviner nazo pesa o kisi par rapport ya ndenge tozo solola par rapport ya temps au sali na maladie yango zomona ba maladie mususu zoloba na melikisi mais na moni changement ya makasité parce que nga na pesi yo kisi en fonction ya ndenge yo lobi ke au sali 1 mois au sali 2 mois or eza maladie au sali nango plus de 2 ans plus de 3 ans traitement ekoki ozala ndenge moko te kisi ya bokoko ezali pona soulagement te ezali pona traitement obika eza curatif obika alors pour bika faut la vérité na sengi na ba papa na ba maman bolekinga peut-être na âge bolekinga peut-être na ba titre mais ngolu o nzamba tiekati nanga na nzela ya bakisi nanga ndezo sala ke na sunga bino bobika naza mayele te naza extra te mais lokola bakisi nangai na tiaka ngol de sang de Jésus parce que nga naza 100% Jésus-Christ de père et de mère donc biloko nanga nyonso bomelaka ana makila na yesu eza na kati yango bozomona amélioration changement évolution et puis différence yango wana nazali kobenga bino massivement bosabone na chaîne YouTube nanga na kombo ya CM la nation puissante kuna nde bokozwa ba information oyo bozwi awate tango bozo benganga nazo yambate na sala kate na sala de lundi au vendredi samedi na dimanche na sala raté parce que naza maman il faut na surveiller bana il faut na talandaku il faut na s'organiser il faut na sala bakisi donc samedi na dimanche na sala raté na sala kakaka lundi au vendredi. En tout cas, napesi merci mingi na équipe Mobimba ya Nouvelle Tendance pour na accompagnement na bino na musala nanga. Napesi merci na évangéliste Michel Ekouchou pour na soutien na ye na musala oyo. Pe merci mingi na équipe Mobimba ya Maison Shekati pour na musala kitoko nga na bino tozo sala ensemble pour na lobiko ya bandeko kolo yesu apambola bino. Merci na famille Munga, merci na famille Mukoka, merci na famille Sengambo pona bino nde bopona kozala bakobai ya Maison Shekati. Merci na famille Cursus Honorum pona soutien na bino pe na bino bandeko balandi o bosalanga confiance ya kozwa bakisi nanga ya kosalela biloko nanga soki kolo yesu amonani te soki kolo yesu azongi te nde tomonani mbala ya nsima. Bye bye.